Salut mes amours, salut ma famille. Ngayo naza déjà là. Nazo la cour d'appel. Ya koloba vraiment ebele ezali te quand nde tolobaki tozotika justice ya mboka nanga Congo RDC asala mosala na ye. Mes vrais, mes amours, je vous love. Allez, Tokyo, n'a parlé de la justice, la cour d'appel. Allez. Oyo ekolobama na ndako oyo nakoyebisa bino nyonso tous mes amours. Mais moi kokama moke eza ke bandeko oyo bakotaki appel. Bandeko bakotaki appel. Lelo tokomi awa balobi baza prêté. Ekamusi mpenza biso nyonso parce que soki bino boye koluka likambo moko boye soit kosenga likambo moko boye sengi kozala prêt. Mais tu veux comprendre que bandeko baza prêté. Yango cour esali bango lisusu faveur ke tokokutana awa lisusu le 21 octobre. Donc bandeko nanga nyonso bozala vraiment patient. Bozala vraiment la patience makasi ya kozela le 21 octobre. Comme ba voisin balobi baza prêté pour na lelo. Tokosala nini? Toza en état de droit non? Tu as le droit à réclamer, toi tu as plaider na likambo yo amonike et simité. Yango biso tozali awa comme ozonga déjà ndaku tokutanika na bino le 21 octobre tokozala lisusu awa naza na kondima ke bandeko bayaki kosala cour d'appel bayaki bakotaki dossier na bango na cour d'appel. Cette fois-ci bazala vraiment prêt parce que lelo bazalaki prêté et kamusi batu nyonso et kamusi na bato bazo sambisa. En tout cas, merci beaucoup mes vrais, je vous aime. Quand on a le bac na koloba yango na ebisi bino. Tozali awa na parler de la justice. Donc toye na cour d'appel quand on to le baki ya koloba belé pene zate. Totika justice na biso esala musala nango parce que naza na confiance à justice alola. C'est la justice en Zambie ya mboka na ngai Congo. Donc toza en état de droit. Mutuno saza na droit ko réclamer o ezali droit na ye quoi. Donc, nalingi bino mingi de partout. Hein. Je vous aime tellement beaucoup. Allez, bisous, de bonnes choses à vous. Bye bye.